na biso na malembe na place de ligne sous équipe raté Wibi bandibo bazoko kobeta premier mitate komite bazo kana te biso to bandi kuna la na sima bako bitumba baba mina kata na mbongo mwasi maseno kanye malidi de ntina tera na kaya Kinshasa eta la raté. Voilà, bandeko batali mbote bisika nyonso boza branché kolanda émission sportive Tolobela Masano ya mokolo le jeudi 25 août 2022 na zana plaisir ya ko présenter bino avant dernier numéro ya rendez-vous sportif de pesana bisona bino ndenge nda toloba out de ngango parlement ya ba sportif parlement ya Masano a on a kanaki télévision bandeko batali actualité sportive reste dominée par signature ya contrat ya nouveau sélectionneur ya Léopard la République démocratique du Congo na Kombo ya Sébastien Desabre ouais c'est un contrat il y a 3 ans na gouvernement congolais le mercredi dernier Tokolo Belango awa et sur ce plateau na kozala ngambo côté na kozala accompagné na un invité oyo à tika ville ya Kinshasa na esali penza mwa mikolo ye tokosolaneni tokosolane oyo bongo fait président Pacheli Madilou Makengo. Vous comprenez déjà qu'il a fait président Pacheli Madilou. Azaki président il y a équipe il y a assez Sodigraph Atika Kibiso depuis 2019 kasi invité na biso oyo tozani awa aye azakalibanda za mikila poto kasaye pour na ko salisa activité en mémoire il a fait président Pacheli Madilou. Il s'agit bel et bien d'un ancien ya Sodigraph na Kombo ya Edi Mosengo mingi aiba na Kombo ya Adios Mosengo to suranae nyonso wana par rapport ya programme oyo azali na yango et puis to kolakisa bino entretien munene o to salaki na terrain jeudi ya Lembana un ancien Léopard ancien avec les anciens Sodigraph vous avez compris il s'agit de Jeff Tutwana oyo to kotika bino penza bolanda yango na bokebi nyonso eza mulayi première partie to kolakisa bino le deuxième partie to kolakisa bino lobi na Tolobela Masano ya lobi vendredi kasi intégralité na mo bokozwa ngonde na chaîne YouTube na Kanaki télévision juste après émission oyo bokozwa intégralité ya entretien tout ça qui na Jeff Tutwana tout cela ngi penza mingi penza ozali bon carrière na lelo atiki akoma kosa nini nyonso bokolanda yango na émission awa ya mokolo ya lelo alors on a annoncé bino awa na émission na biso tozana invité ozali bongo Edi Mosengo mingi babenga kai Adios Mosengo tikana pesa epé de Jean Ambote Edi bonjour bon retour à Kinshasa merci beaucoup voilà pour na bato ba watala yo bakoye ba Edi Mosengo azali nani ngana président na otikoloba ke oye pona kosa sa activité en mémoire ya fait président Pacheli Makengo mazi to ba Edi Mosengo azali nani azaki footballeur est-ce que azaki proche ya président Pacheli est-ce que azalaki azaneka ka mécène sportif moko azali na poto nde ya Kinshasa a okoma merci mingi na nengo akorde nga parole Edi Mosengo azali ancien joueur ya Sodigraph komata ya Sodigraph na stade du 20 mai à l'époque Nazali le premier capitaine il y a Sodigraph au nalataki brassard ya capitaine pendant 3 ans année na matina Sodigraph to bandi na 89 ti na ndenge na botika Sodigraph na voyager na 92 donc 92 nde na yo kende na mikili ya poto kendaki otika kibale okendaki kosala ba test simita pratika na mpuna to mikili ya poto circonstance nini esala ki mikili ya poto na tika kibale te parce que tant on a longwe na Kinshasa na kei poto ezalaki pona ko continuer ka musala oyo nazalaki kosala alors esika na komaki na mboka poto nazalaki na France tant na komaki na France nazalaki ko vanda na province ya Metz na banlieue ya Metz na yaki kozwa club moko ezalaki wana kombo na ezalaki Saint-Avold ezalaki na 3e division oyo grand frère nanga vraiment ya ndaku que je salue en passant Andy Foutila le coach yende mtamema ngai na club wana ya 3e division Saint-Avold na betaki wana na Saint-Avold betaki combien d'années na beti une année après na yaki koya siko na région parisienne esika na yiki kobeta na club mosusu ya mo kuna tozalaki na ancien joueur pe ya Vita Sambiako Gustave to betaki na ye 2 ans na club wana to matisaki club wana ti ekomaki na niveau ya DHR pour tozwaki mo pena na niveau moko ya C. Est-ce que tant vous avez kobeta appui à ba dirigeants ya Kinshasa zaki bazaki koyo rendre visite bala de l'évolution ou puisque vous avez joué là-bas
nazalaki joueur ya Soligraphe mais nale wana mutu moko azalaki koya kolanda biso te po atalaka ozosala nini ozobeta nini. Seul le président Feu Pacheli lokola azalaki koya na potolere nyonso tu yende mutu azalaki kolanda évolution na biso na baninga oyo bazalaki na mboka Belgique. D'accord. Donc, na mboka Belgique notamment ezalaki Ambu azalaki kuna et puis na bande mususu bazalaki kuna. Oui, à l'époque Ambu na bakendaka na bakayu nzalambila je crois. Voilà. OK. Toza kozongela yo to kende à image to fungula émission ya image avant to zapi ba image ya Soligraphe to beta dans masolo ya ministère des sports pour na ko esamino et nouveau sélectionneur ya ba Léopard ya République démocratique du Congo Sébastien Dessa prêt à signer qui contrat na yé mercredi dernier contrat ya 3 mois na gouvernement à congolais à cause de l'assistant na des assistants oyo yemoko akoya na ba pe salaire na yé et ko banda salaire ba assistant na yemoko nde akobanda ko pesa bango to satala cérémonie ya signature ya contrat wana na ministère des sports à présence du président de la fédération Donatien Chimanga. Le contrat, c'est un contrat d'une durée de 3 ans qui va me permettre de mettre en place ma feuille de route et de bâtir des idées qui vont nous faire progresser et atteindre nos futurs objectifs. Aujourd'hui, un sélectionneur, c'est à la fois un entraîneur, c'est à la fois aussi un manager. On sait que dans la fonction de sélectionneur, il y a toute la partie technique, mais il y a également une partie organisationnelle de la partie technique, qu'on s'entende bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a un thème qui est de manager-sélectionneur qui permet de mettre en place l'organisation, la périphérie autour de l'équipe, le but étant de créer l'atmosphère pour pouvoir atteindre de la performance et que ce soit en termes de rigueur, en termes de discipline, en termes de choses internes à l'équipe et externes également. Si j'ai accepté de rentrer dans ce projet-là, c'est déjà parce qu'il y avait beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail pour construire, comme vous le dites, quelque chose de pérenne, en tout cas contribuer justement à construire quelque chose de pérenne. Il faut un minimum de temps. Alors c'est vrai que sur les premiers matchs de la prochaine qualification à la CAN, ça n'a pas été joyeux, mais il y a encore un espoir. On va s'attacher à essayer de travailler au mieux pour construire des bases pour les futures années. C'est ça le projet, et c'est pour ça va avec la durée du contrat. Et on connaît de toute manière le potentiel des joueurs congolais, on sait, donc c'est pour ça que tout le monde sent bien que aujourd'hui la sélection n'est pas à sa place. Vous connaissez mon parcours, ça fait une dizaine d'années que je parcours l'Afrique. J'ai beaucoup vécu en Afrique, que ce soit sur l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, au Sud, dans les pays maghrébins. Donc j'ai une sensibilité. Il y a des choses qui vont pas me surprendre. Et ma touche spéciale, effectivement, c'est d'amener tout ce monde vers de la rigueur qui nous permette de rendre finalement les fans heureux. Le premier objectif à court terme, c'est de construire les bases et l'atmosphère pour que tout le monde s'exprime à son talent. Il y a des matchs qui vont arriver, vous connaissez le planning, il y a ces matchs du mois de septembre qui vont servir aussi d'évaluation pour un coach. C'est important parce qu'au final, ce sont des matchs qui sont importants mais qui sont amicaux. Tous les matchs sont des objectifs au final, mais on sait que pour atteindre des objectifs très très hauts, il faut construire de la base. Les objectifs, c'est de gagner tous les matchs, mais c'est surtout de gagner des titres. Et pour gagner des titres, il faut avoir une identité, un travail, une rigueur et différentes choses. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de la fédération, du soutien de tout le monde, parce que l'équipe nationale appartient à tous. Voilà, on a beaucoup Kolanda, Yemoko Sébastien Dessa, après une équipe il y a Niort en Ligue 2, en France, Atiki Kuna par rapport à la candidature à la Fédération congolaise de football, voilà, donc à remplir les critères au FECOFA et Tchaki, tout un ministère des sports, na Sébastien Dessa, pour te mettre à soulever à voler pour la question que Stéphane Kamango, président du comité d'organisation à groupe FECOFA, il parle de la cérémonie d'ouverture et de la suite de la compétition, du côté à Kolwe, Sitolanda, président Stéphane Kamango, na micro à Jean-Jacques Lombela. Une belle cérémonie d'ouverture
accompagné par les autorités locales. Et nous avons assisté au défilé et après il y a eu le match d'ouverture et on a assisté à de beaux spectacles et nous demandons aux gens de venir suivre la balle au filet. On n'a pas de choix parce qu'on doit tenir compte aussi que bientôt la rentrée scolaire, parmi nos athlètes, il y a ceux qui étudient et ils sont venus de provinces différentes. Donc on doit tout faire pour terminer avant la rentrée scolaire. C'est pourquoi nous avons 3 terrains qui sont disponibles et nous espérons terminer avant les 30. Pour la suite, en tout cas, je continue toujours à demander au public, les amoureux des ballons au filet, qu'ils viennent suivre et ils ne seront pas déçus parce qu'ils vont voir les spectacles liés au volley. Merci, messieurs les journalistes. Voilà, on a le président du comité d'organisation, il y a Coupe du Congo, il y a volé Stéphane Kamangoto, continue mission à bref, il y a J-Box-Can, où il y a Bongo, nouvelle discipline sportive, où il y a judo, boxe, na karaté, fondé na maître Jika Nkaka, il y a Lemba, J-Box-Can, et que la sortie officielle na Yango, et que la dimanche 28 août, na école étage, il y a Lemba. Terminé, voilà donc une école Saint-Théophile, mais il y a primaire J-Box-Can, les nouvelles disciplines sportives créées par maître Chikakaka. Cérémonie, il y a sortie officielle en présence, il y a notable Ebele, il y a Lemba, Kotanga beaucoup maître, il y a Lemba Jean Saka, Kotanga sous président Gabi Mambengi, oisa notable. Il y a Lemba Oyo à plusieurs hésité pour soutenir maître Jika ensemble, il y a pratiquant, il y a J-Box-Can, et puis un grand notable, les sous Franck Hightower, immeuble, on a tous en Atoana, voilà donc, c'est Franck, immeuble Hightower, Atoana, et puis Père Double Mambengi, voilà, donc, tout le bazako, c'était pour soutenir les disciplines sportives, c'est-à-dire, soutenir sport en général, et Ming Peba arts martiaux, le cola Oyasika, J-Box-Can, fondé na maître Jika Nkaka. Alors, tous on a invité Nabiso Awana Plateau, Oyo, Zalibongo, Adios, Mosengo, ancien sous-graphe, Awa, Pona, Kosalisa, activité en mémoire, il y a président Pacheli Madilou Makengo. Alors, adios. Président Pacheli a depuis 2019. D'abord, Tokokoyeba, yo, Pemben, Pene, ya, avant président Pacheli a Rabela, Mozala Kanae, Bosika Kaye, Moussikato, Ndengenini, pour ma pote, Yokape, joueur à Sodigraphe et Bele, la charge de président Pacheli est malade et tout. Bon, nga nazali moko ya ba joueur oyo ti président atiki biso na se awa oyo azalaki toujours na ye tous les jours pembeni na ye parce que le président Pacheli koya na poto tangu santé et dérangeaki nazalaki toujours pembeni na ye et puis nazalaki mutu oyo vraiment na wana président Pacheli mutu oyo président ya Sodigraphe voilà et puis nazali mutu oyo vraiment a assistaki na ba moment na ye nyonso tout ya maladie nazalaki ngai mokote na assisté na famille na ye donc nazalaki vraiment accompagné na famille na bisika nyonso tout oyo ye azalaki kozwa traitement na bisika nyonso tout oyo ye azalaki kokende ngai joueur na ye Mosengo je faisais déjà partie de la famille donc natika kaye na eloko mokote. Voilà. Tous les jours, nous avons des joueurs où il y a des gens qui ont été et les ébattus, mais il y a quand même un musique qui est grand médecin sportif. Ceux qui ont joué Belé, l'équipe nationale de la casse, ils ont pour l'équipe de la Sodigraphe. Bon, ezali ndenge ya mutu na mutu oyo akoki kozala reconnaissant envers personne oyo asalaki bolamu moko boye. Ngana tikaki bale, mais à chaque fois président azalaki na poto. Azalaki vraiment très proche na ngai. La preuve, ngata on a joué en 2019 na Kinshasa. Na tikaki azalaki na santé à bien té. Le mardi, ngai na joué avion na ngana ye. Une semaine après, avant ya kufa, avant ngana voyager, nazalaki na ye. Dimanche, mardi ngana voyager. Une semaine après, ngana comme na Kinshasa, président Koufi. Donc on a obligé na kata voyage na zonga lisusu na France pour n'avoir assisté na babsek au ezalaki sur place. Voilà.
maintenant là aux ala Kinshasa awa oye na likanisi ya ko salisa ba activité c'est-à-dire ko pe salisa mais voilà yo moko na lingi oyo moko opesa biso programme wana mais avant opesa biso programme ya activité o zo salisa ena ba likanisi wana euti wapi ezana ya yo moko to ezande bozala na France na baninge belé yo skoza Kinshasa nde ba délégué yo likanisi ezali euti pa inanga muto a délégué ngate pour likanisi euti pa inangai. Je me suis rendu compte que ça fait 3 ans, jour pour jour, président Koufa, na monaki eloko moko esalamagité autour na ye. Alors na zwaki likanisi na sollicitaki baninga mususu na lobi bon. Lokola ngai nazokende Kinshasa pona ba makambo nanga mususu o nazokende nango. Ekozala malamu mingi biso ba joueur ya Soligraphe toyeba ko sangana poto sala hommage moko pona président na biso. Alors nabengaki bandeko nanga mususu nabengaki Douglas o pa beta na Soligraphe nabengi Veni ye pa beta na Soligraphe na sollicité bango mibale ba yepsinga babi cap eza vraiment likanisi moko ya bien parce que soko sali yango et oza la façon moko penza oyo tozo rendre hommage na président na biso tolela ki kasi totality lelo 3 ans mowe ikaka soka kufi ndenge za kaka bosi botiki mutu bozonga lisusu kunate. Mais biso ozana likanisi na te tolobi 3 ans jour pour jour lelo tozo likanisi poto zonga lisusu tokende kotala esika bakundaki notamment ngai parce que ngana zonga ki mena zwaki lisusu chance ya ozonga lisusu koto te pona kokundaki. Alors sikoyo kozuya na Kinshasa est-ce que baninga ba accompagner financièrement pour les akatango ya bozu likanisi oui baninga pe batinjo les akaboyo kana non bino batapoto to ende ba se basalaka est-ce que baninga ba accompagner yo yali ba montamo bokate ya batapoto na bata Kinshasa pour bosala ça pour atteindre l'objectif. Sur ce plan ndenge to solo la kina bandeko kuna baninga na poto oui effectivement ba accompagner kinga sur ce plan là financièrement. Bambayo, moi je le bello baleka Soligraphe. Mbayo, Kamil Muzinga, Veni, Douglas, na bandeko mususu bazali na Londres Mboyo, ba accompagner yingai. Mais par rapport ya nombre ya ba joueurs ou ya Soligraphe bazali na poto, oyo penza tokokaki ko s'attendre na quelque chose. Donc baninga nyoso tuté basangani na biso. Oyo natangi wana ezali ba oyo basangani elongo na ngai. Ndenge nga na ye awa na Kinshasa notamment ba oyo pe bazali na Kinshasa awa bazali pe ko sala ba effort oyo ngai pe na sali côté kuna comme ça to ko conjuguer ba effort wana nyoso tout biso na bango ba oyo bazali na Kinshasa pona 2 jours ya ba activité oyo voilà to ko sala 2 jours ba activité à moza journée ni bo arrêter ba date nini tala pena ba téléspectateur yebisa ba puisque ndeto le la partie ba te belé bazongi pena na banda ba activité na biso ezali. C'est samedi déjà. Donc, le samedi prochain, tu vas bongo na Tongo, na cimetière, il y a nécropole, tu vas déposer gerbe des fleurs, na tombe ya président Pacheli. Sogi to longo yana na Tongo, na 18h, tu as place na église catholique, ya Binza Saint-Albert, et sika oyo tu vas la messe d'action de grâce. Messe d'action de grâce, ezali na Saint-Albert, na Binza, ma campagne, en face, il y a centre Bondeko, centre catholique Bondeko, et quand on na ndako ya président Tango, ici ka église ezali. Donc, ce qui to longwe wana na journée à samedi, dimanche, tozali bongo na terrain GD ya Lemba. Ici ka son excellence Jean Tsakala, bourgmestre ya Lemba, ainsi que son adjoint. Son excellence Richard Awawa Oyo ba pesibiso Soligraphe terrain de 12h à 14h pour un match au biso Torobeta les anciens de Soligraphe contre ACF. Voilà, merci beaucoup na réalisation. Ndeto mona neza ba image ya Soligraphe abete Coupe d'Afrique. Wana bozo mona eza match à Kati na United équipe moko ya Nigeria au Soligraphe abeta ba quart de finale et demi-finale. Réalisation Jean-Jacques Lombela na Félix Takidi ba za ko balancer le biso za ko mona neza bozo msabatu. Alors adios. Ba image za ko défiler wana belle époque ya Soligraphe mais Pacheli a qui est monté Pacheli a qui mutabat Pacheli a ba
azaki master ba politicien belé master ba belé pe ya chapwa a chapwa posto ma Pacheli azaki tango azana makasi de 0 est-ce que vous contactez l'autorité belé apparemment au départ le Nigeria a tenté d'imposer leur jeu mais en résultat Sodigraph c'est mieux organisé et prend une avance des Nigériens ne désarment pas certainement un petit but pour parmi batonio surtout oyo tangi mais c'était très bato mosusu pe oyo bazalaki pe ba camarade naye bazali au courant ya ba activité oyo toye kosala awa pona mémoire ya président Pacheli bazali au courant nango mais vu ba emploi du temps na bango vu ba makambo na bango o pe bazana bango o bazana nango donc ngai nazalaka pe awa te kisasa pe comment na ba réalité nango oyo ezali par bato mosusu oyo bayambaki ngai pe bazali nakoki kotanga pe bakombo na bango awa te bayambaki ngai baencourage ngai pe na likanisi oyo vraiment to encourager yo bino ba joueur na ye il faut vraiment beau rendre hommage na président na bino président Pacheli azalaki mutamukete na Congo équipe Sodigraph et Matina 88 to Matina stade Mbalamoko na 97 na 97 si je ne me trompe pas to leki Sodigraph et beta finale ya Coupe d'Afrique donc Sodigraph azali vice champion d'Afrique donc Sodigraph lelo kombo wane koki ko bunga kaka ndenge wana te qui de peu près les images il y a Sodigraph kombo ya président Pacheli et koki ko bunga kaka ndenge wana te alors nazobenga batu nyonso tout oyo balingaka Sodigraph batu nyonso tout oyo bolingaka président Pacheli à l'époque parce que Sodigraph esalaki époque nango esalaki temps nango awa na République démocratique du Congo oyo kokaki kosala président Pacheli azalaki président oyo ngana zabenga président universel azalaki président moko sans frontières azalaki président ya ba joueur nyonso azalaki président ya ba équipe nyonso oyo nyonso tout amonike akoki ko assister biso na ba moyen nyonso tout oyo azanango samedi programme ya ngwana na pesi dimanche toko se retrouver bongo na stade ya GD na Lemba vraiment na invité bino boya ebele boya komona ba joueur na bino oyo bosepelaka na ba mayala ba joueur nyonso ba kosala ba mayala ba makenga ba ambu ba Jacques Luamba et disons ngai moko pe mosengo na kozala na obeta to kosepelisa bino ndenge to sepelisa bino ainsi que bandeko na biso pe ya ACF ope ba utaki na poto ba Ivos ba Mbadu ba nyonso tu bazali donc to obeta Sodigraph les anciens des Sodigraph contre ACF. Voilà, alors tu as dit cité na audios mais avant de citer tout zo sur la précision ce soir tu peux savoir contact tu as image tu as juste ka mungonga président Pacheli Jean-Jacques Tombela tu as président Pacheli ndenge nini moko ya ba intervention après match ya Sodigraph na stade de Martyrs. Une victoire très difficile, mais j'avais promis de gagner ce match et nous avons gagné et ça cela a été fait. Mais je peux ajouter que je ne suis pas tellement satisfait de la prestation de mon club, ça c'est normal. Nous avons rencontré un club très aguerri, qui est bien formé et j'ai compris aussi qu'ils sont des entraîneurs aussi très bien qualifiés qui savaient différencier les rythmes du match durant tout le long de la partie. Et c'est pour la première fois que je livre un match à Kinshasa et que tout le public me soutienne. Je n'ai pas compris aujourd'hui que les Barniman qui ont toujours été contre nous ont soutenus. Ça m'a fait un grand plaisir et j'en ai profité pour remercier le public de V-Club ainsi que leur comité, le public de Rank Motema Pembe et celui de Lima. Je les remercie du fond du cœur au nom de tous les membres du club Sodigraph. Voilà, j'espère que Nabanda Kou, bon, mon image du président Pacheli Atikapso depuis 2019, tous moko ya ba joueur na ye tozana moko ya ba joueur na ye autour sur la penza outil France aye pour na ku ça activité mon à mémoire ya président Pacheli alors adios mosengo lelo ba ko zoyo wapi ba to ba ko za raketa ba to be sel bon passo ba moniter ba ko za contact na ondeni ba ko kutu fo ba ya ko chapwa na le kanisma lam oyo inango bato oyo bako zala touché na message oyo tozolekisa pona président Pacheli oyo bamoni bakoki ko joindre ngai bakoki ko passer par Canal King bozana numéro na ngai numéro na biso wana boza komona wali mi bien boso na mibale ko bengango toko
en fait donc guider bino pour ndenge nini boko tanana Adios Mosengo. Nazali na Lemba super na avenue Luchacha numéro 44. Ici nazali epa na biso. Oyo amonike akoki kokota na contact na ngai Canal Kin ba numéro ezali ba rejoindre ngai facilement. Mais vraiment na sengi mingi na ba sympathisant na ba oyo nyonso tout balingaka Sodigraphe baya ebele dimanche na Lemba to sepelisa bino lisusu ndenge to sepelisa rabino. Malgré âge poussani mais ba les a toujours na makolo, ba les a na mutu. Boya ebele to sepelisa bino dimanche. Voilà. Il est grand tapé par dirigeant sportif oyo na no pesi invitation te on pesi va faire partie o les cas na ba biro na ba po ebele pe ba kolo ba ke non to mona ki adios te to mona ki invitation te to mona ki faire partie ba intéressant ki biso te na moyen ya Canal Plus o ezali moyen moko sur Canal Kin Canal Kin pardon excusez-moi o ezali moyen moko sur pour na ko komisa message na ba bisika bozali na invité ba dirigeant nyon surtout ya ba club oyo ya Villa Kinshasa oyo ba ebaki Pacheli vraiment message oyo ezala pona bino message oyo et touché bino pour être dimanche boya ko se joindre na biso na esika activité na biso ekozala esika to kobeta bale soki bino nyonso to bokoki koya wana dimanche mais samedi déjà na terrain à GD Alemba mais samedi déjà ba oyo nyonso to bakozala disponible pour na koya ko kutana na biso na messe d'action de grâce parce que la messe vraiment pour la mémoire ya moto ya nde ezali vraiment très importante soki bakoki koya ko sangana na biso na messe wana na Saint Albert na Binza ma campagne esika oyo bako célébrer messe pour la mémoire ya président Pacheli. Voilà, balando bakoki ko retenir que samedi na tongo bokena tombeau de cimetière pour déposer germes de fleurs et puis na poka boké messe d'action de grâce le moya président Pacheli et dimanche vous allez 28 ndé match na terrain GD ancien il y a Sodigraphe na ancien ya na association ACF oh ba tu ko ça peut sortir officiel na voilà dernièrement tout le monde qui oppose à la qui pardon na présence na yo ba bota la yo quand même moi pas petite salutation rapidement pour tout qui n'est pas tout total j'ai fait tout toi na aux anciens il y avait les bazana mission na Kinshasa vraiment na remercier mingi famille na ngai ma femme Elodie Mosengo ainsi que les enfants Didi Mosengo Océane Mosengo Rosie Mosengo parce que c'est pas facile aux huiles kanisa ndengwana et puis soutien bandana na kata ndaku na yo moko ba soutenir ngai vraiment na likanisi oyo banda likanisi zomagiti na ndenge na sali voyage na komi awa merci mingi vraiment na Douglas na Veni parce que bangomi balende vraiment bazalaki coup de pouce o ezalaki vraiment que incitaki baninga mususu po baya ko se joindre na biso pour na likanisi oyo na bandeko oyo bazali na Kinshasa na ko remercier mingi ndeko na ngai Makenga na musala oyo vraiment asali na laps de temps oyo potokoma ti mukolo événement et ozala vraiment à se mettre vraiment au four et au moulin pour que à créer groupe à sala oyo akoki ko sala à motiver les souverains baninga vraiment na féliciter mingi. Merci Adios Mosengo pour comprendre qu'il y a des activités dans biso awa na plateau to soline o ezali bongo ba activité en mémoire il y a président Pacheli Madilu ou akufa tika biso depuis 2019 pour retenir ba rendez-vous oyo samedi na 11h pour déposer gerbe de fer na cimetière en nécropole entre terre et ciel le même samedi na pourquoi pour que des belé na messe ou que na église catholique Saint Albert là tout ça dans ma campagne dimanche des matchs mnene ko sala pona ba kolinga ba contacter pona ba kolinga ba kota na kati loko yo ba contacter ba numéro ya Tolobela Masano o ezawana toko pesa bino penza mingi ba directif alors tout ça ko kende na terrain GD Alemba to kendo kuta na mona mboka na ancien joueur loko la pe Adios petit na yo pe chef tutwana Sika to solene penza mingi wezebo carrière ne pe lelo akoma ko sala nini bolanda yango na bokebe nyonso e ko za des parties soki bo moni monsieur Sili lobby pe to ko zong cela bino suite na yango kasi intégralité na ngo pe eza na chaîne YouTube de la Canal Kin télévision ko kota ko landa yango c'est parti. Chef Tutwana bonjour. Oui bonjour.
Bonne santé. Oui, santé très bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Oui, carrière nanga ibanda na bon na Sapatra. Parfois Sapatra comme un lobby, comme tout un enfant, ba jeune de bazo s'entraîner wana. Na banda comme moi na nyonso, après et quoi arriver na Sapatra. Na Sapatra tu banda kana junior, après junior toqué deuxième division, na deuxième division tu encore ma première division. Après la première division à Sapatra na ipataka makasi. J'étais meilleur joueur et meilleur buteur. Na Sapatra on a commis ezalaki équipe ya présent Nzinga au Batnion so baebié ezalaka pe na stade. Donc on a beté na Sapatra à présent Nzinga. Donc ba collègue nanga ba Freddy Njimbi au pe ayebana ba Gimbeko na coach ministre coach Ngambelo coach Henri. Après Sapatra on est là qui sous na ba année non, na 2000 parce que oui, na ba 96. 96 parce que na vite na ibina na 2001, na Sapatra na betu moins 5 ans ou 4 ans. Na 6. Après na Sapatra na ka comme na ASV Club. Na ya ASV Club ezalaka match amical présent Zinga. Asenga match amical contre ASV Club. Donc Sapatra contre ASV Club na Stade Tata Raphaël. Match wana ba joueur ya vite auta mingi libanda pe ba pauvre lebo bakasu donc ezaki ba Gérald Mkuku ezaki vraiment équipe en complet et biso tozaki na parc donc tozaki na parc donc non pe na beta na stadité vu que match amical wana to beti to gagnaka avec club 3-1 et na chaki début na pesa qui passe décisive après match wana nde esengaki que non vite à recruter mais à recruter mbala mo boité comité avec club recruter mais nga pe na yebaraté donc to beti match amical tozaka en pleine saison en plein championnat to continuer le championnat na biso comme il faut vers la fin to silisi moment où avec club nga banda recrutement nga déjà batinela nga invitation donc na yebate jour musu na fandaka la moni président beninga no yakala ndako na ye à remettre en enveloppe donc demain aucun de ko bandana ASV Club nazaki na invitation nanga donc na kende avec club na invitation na kende ka recrutement te voilà tango komi kuna ndo ba comité pesa ko invitation et puis ba coach au convainca ki bango en fait oui elle a comme na ASV Club et c'est là siko malgré ça une invitation mais il fallait passer peu sous test donc c'est là qu'il y a un moment d'invitation to beta match na bato mususu o ba retena ba sélectionnera déjà quoi. Pour votre invitation, je suis peut être 4 bango. Dans le moment de recrutement, na stade, na parc 4, Liban de Tata Raphaël, na epataka makasi. Donc, vous évoluez dans le cadre avec club, vous avez combien d'années au bêta qui combien de matchs et puis marquer combien de buts aux assos na idée. C'est une bonne question. Fait club n'a signé pour 2 ans. A signé pour 2 ans. Première année, to beti, to bimi champion. Na bisu nombre abi na market na marka kité mais c'est là vraiment un bon passé na marka peu abébélé les première année on a déjà surnommé nga combo ya Jeff ya Jeffang ça veut dire camion ozaki ya ba militaire ozala mbango ebélé na so combo wana à cause ya mbango na zaki nango donc on a fait que na 3 combos combo mususu banda benga Jeffang mususu banda benga ngai Kotele donc Kotele veut dire kaka na mbango quoi pour soit pesa nga bana profondeur. J'étais un peu rapide, donc pour quand c'était un peu difficile quoi. Il y a un peu côté. Pour ça, on dit que côté même à partir à centre, si na carré, na surface rectangle, donc il y a un peu à côté. Mais soit on a un qui bouge sans pipa na cause wango. Et ça là match mo tu beta contre Polino. Na match wana na Briaka makasi. Na aka kocha bi na suka batu mususu da ba bima, ba mona ko bien na te, mulile kotaki. Mulile kotaka na echa bimoko donc yango na oza kombo ya Kibuisampi papa mulile kota ki quoi. Na ça na 3 combos Jeffan côté na Kibuisampi. Après deuxième année na ngai, to bi champion, deuxième année siko to encore beta Coupe d'Afrique des clubs. La Coupe d'Afrique a un peu RPL Mongoyaki. Tout ça après c'est ça bien to encore éliminé na quart de finale. Na match wana na zala te na kenda na équipe nationale parce que na ça na 2 cartons jaunes. Mais na vita après 3 matchs non, début à championnat na histoire na ASV Club na zaka blessé na moment ya recrutement. Na moment ya recrutement akinkole na zaka blessé na genou ngai room na yabo Luende. Biso misa to zaka blessé. Championnat et bandi 3 premiers matchs na beta kate. Na ka banda partir à 4e journée contre Standard de Lemba, équipe na pe ya Lemba.
na match na pe na beti na marquaki bi na brillaki pe. Après 5 ou 6e journée comme ça, l'équipe nationale peut encore sélectionner. Donc, l'équipe nationale, l'équipe nationale peut-être, en parlant après. Voilà. Mais tu as avec club aussi ça contraté Jeff Okima Bakimi son manager. Après tu as Monaba Jeff na Israël. Et le Canadien in Kolunga avec club. Merci beaucoup vraiment question moko vraiment très très bien. Au bon ngane la voix chacun ngo za la complication tu peux barater. Donc on a joueur à Sapatra. Na fait club na signé 2 ans. R2 Siri. Avant 2 ans ici là ça a donné l'opportunité me suis fait na kende na Gabon et pas coach Usadisu. On a catch avec club. Mais na kenda a été président Boyaki. Coupe Belgique PAK. Na moment na avec club. Na bata Belgique na 2 copes. Côté me suis appelé Mongo, côté me suis Zaya Batumsusu. Mais na kenda raté. Tina aussi sa saison na fait club. Après, la saison Syrie, président Nzinga. Encore ça, la contrat Moko a prêté avec club. Dans les arcs, on a fait club précaire. À tout moment, ceux qui voyagent se présenter, avec club, il faut laisser un kende. Pas qu'on retenir un athée. Contrat un signal qui est en Wana. Il y a un moment Air National Coupe à Israël. Avec club résistant qui était. Air Coupe à Israël et quand on a vendu nous contre championnat si là, na kenda raté parce que ba pibela biso visa touristique na Belgique et na ambassade à Belgique parce que quand on se retrouvé la même année 3 dates différentes. Donc ba côté qui pelé mon côté aye ba tout soit côté ba kitinga ba âge. Et à toquer si ko voyage à Israël et to côté ambassade pour ça un visa transit ba boyaki na écart à 6 mois ba âge différent. Ba casser même visa biso à Israël. Et on a aussi la gagne 6 championnat avec club. Bamdela Israël a promis à to patienter to kendega. Voilà, au Kende Israël. Donc tout le goza parmi les joueurs à Liboso au bafungola Nisela Israël na ba joueur à Congo pour après to mona ba Lifenia ba komo ke ba Biscott ba joueur belé ba OK ma bete lepson kuno yo atterrissa une équipe ni pe 40e division. Vraiment question non oyo eza très très bien. Ba baté na ke na fait na ke Israël to kenda 3 personnes. To kenda ngai Mazo Antumbu tokena petit nimba petit ça qui na inter maso atolé na ASV club donc ça mettre Laurent Kaleng yem ta sala que non manager wana Israël mon abiso parce que manager ana ça qui ne banda Hollande la biso quoi donc Laurent Zaka avec Libé banda Hollande la match na l'équipe na avec club l'équipe nationale to ça qui parmi bato ali boso o balongwe na Congo ba na Israël so to komi to kutaka pauvre le boba kasu ya beta déjà wana tokutana tsumbu le petit ba même balé ba sala kana arrivé na biso ezaka départ ya Jean-Claude Moukanya yepe auta ko quitter Israël mais tokuta 2 personnes ba na beta biso ya to komi na komaka na 2e division na question na yo équipe la na 2e division ba sélectionner na maso to signer même club pesa kenda kana club mususu to signer na FC Apol Haïfa, ils ont la 2e division. Apol Haïfa, tu beti anéana, tu mati première division. Nasir Bakoupe Ali, Nayaka Nangope Banaki Bamonaka, Nabimaka meilleur joueur et puis meilleur buteur, avec 16 buts marqués. Na anéana, na meti équipe 2e division. Après on a tu mati 2e division, tellement tu es pataka makasi, tout ça il succès déjà partir à 2e division. Nde Batunion soit comment la poste ba joueur congolais. Yango moni barum bayaka room alinga na été vi yemo kwa ba pourquoi mais bandima kae yemo aboyaki après biscotte baye biscotte mbala ye Sada Milonga ye Lifenia aye Isa Mulimi yo beta na avec club yepe ayaki après na batumsu ba koma koya baguette ape kutayaka baguette ayaka mais na mazembe pesa moins compliqué le ba joueur belé ba koma ya na simala ngai ba parti ye ba ye kuna ba papi kimoto ba yekuna ba il faut suivre du ba yekuna il faut scoutu aya to betana 2e saison na Apol Haïfa na première division siko donc beti to la même club ngai maso na il faut suivre du nde to beti sous saison na Apol Haïfa et saison siri ngai suna briller makasi non c'est 20 mais ba image yali na sibomo nango na brillaki makasi siko yaki ko arriver que équipe moko Yambongo pe Luka Kinga, première équipe.
bah taper faire blanc Maccabi Haïfa. Bon, équipe Europa League, oui. Europa League. Et to comme on a sur la kende un peu likolo. Et to comme na Paul Haïfa, bon, c'est la première année. To uti pe mbala moko na 20 clubs ko kende kuna. To signé un contrat à 5 ans. Bon, biso to la blé quoi, to la ba mike, to éviter bah c'est ça ils sont contrat à 5 ans. Na 5 ans na beta qui 2 ans. Après 3e année qui me soyait Lukanga, l'équipe n'a pas compliqué. Banda compliqué. Si bon, RNS qu'on a comme fungwa manaibis comment ça se passe. N'a pas boudé. Ceux qui n'ont pas libéré, n'a pas na beta, te pour ça na mot à dire. Ne ba ko libérer ngai. Na ka okende na signer ce qu'on Maccabi Haïfa te po ça ka rival. Babo te ka lo vita imana. Babo te ka équipe wana na okende sikoyo na Betar Jérusalem. Betar Jérusalem équipe pas munene. Équipe mo vraiment munene. Bah image aller au Bomona oui. Oh Luis Fernandez bah bien Luis Fernandez t'as comme entraîneur na ngai ndena signa kuna to signer sous même club sous na Mazoa dans Mazoa tu sais un parcours moko un peu long banda avec club to kena Israël to petit 2 ans même club to kena sous na Betar Jérusalem toujours même club donc na signé à Betar Jérusalem na betaka demi-saison na là un peu blessé na niveau ya côte ya Mkonglado vacances on peut na qui n'a passé à émission. Bah image peut aller na été so bomo nango. Après on a ndena ka signé na Maccabi Natania. Na Maccabi Natania beti saison moko. Wa neni déjà to mo poussa na. Na beta na Apol Haïfa na ya na beti 2003 à 2005. Na après 2005 2006 na ke Betar Jérusalem. 2006 2016 na ke Maccabi Natania. Après Maccabi Natania nde naka okende na Chypre. Et na ke na Chypre pe na koma ki na première division. Na guta na kena na mi-saison na guta équipe ngai ki ezalaki na position ya moi C. Na ko beta équipe maintenir après na beti 2e année to bima 3e. Ba image pe aller. Na Chypre na beti na Enosis no Paralim. Beta na ba Poel Nicosie ba beti na ba Poel Nicosie et Poel Nicosie na beta toujours Champions League. Donc na ba Omonia oyo trésor lo ayaki donc to beta pe na trésor lo arriva na ngak donc ya zalaki na Omonia nga zalaki na Enosis no Paralim. Voilà. Wana Olobi et ça déjà 2009 je crois. OK. Mais après oyoko zwa décision tika balé na neni et puis l'on est motivé que tika balé c'est-à-dire peut-être volonté zaki nzoto epé ça souté âge pénal vu que bokitse qui ba âge trop na balé nzoto ezopé ça souté to zaki ba choc et les quatre ba blessure et les quatre na makolo tout mundele par moment na ko aligner comme un peu difficile. Non, choc té na moment zaki na en pleine forme. Et là il ko sala que non zaki opéré na niveau à genou ligament croisé. On a une opération, vacances on a kitakin. Bon, on a ça qui a kitikin, na ça qui bien terré. Appelez ce mot année. On est ça qui en 2010. En 2010, rééducation on est ça qui un peu bien terré. Na place que ça rééducation qu'on fait l'ambiance babar baninde za la kaso. Babar te baninga mo ko les na choc normal, on a pour on na s'entraîner a. Na ça un entraînement AAP. Or ça qui fait na son temps rééducation ba musculation baninga ça trop pressé. Na ça pressé. Na zongi nde championnat bandi na bandi championnat na osa sous rechit nikole dimnaka nikole comme muke non na ko perdre quoi muscle yaki vraiment tonifié té na osa na bandi sous rééducation na ils ont un mois temps après équipe ya ko singa ke non ba casser contrat équipe ya ko casser contrat na ko ça la score bien rééducation na suivre bien rééducation na ko kende na équipe à 2e division na FC Olympiakos. Olympiakos on a bêti 2 ans. Après, il y a eu aussi un non. Olympiakos c'est Grèce. Non, Chypre. Parce que Chypre est ami balé. Chypre partie grecque, na partie Turquie. Non, c'est quoi partie Grèce? Oh, il y a Union européenne. Donc bah Olympiakos kuna ba après na Panikiakos aussi c'est ba kick moi bon. Ouais. Parce que bah même presque même ligne. Et après, il y a contre Sili, il fallait aller en vacances en France. Parce qu'il y a une famille en France, Madame Nabana. En passant par là, je salue aussi beaucoup ma femme Gisèle, Ngengeni Tututouana. Et c'est vrai que non, en France, moi, je suis un bon ami, moi, je suis na crèche, je suis
manque affection à papa. Moi, na bande kolela kolia bien te. Banga baboto la mwana ba garder mwana. Ba pesa mwana na ba centre. Era ebisinga bongo na boyaki parce que biso mo to kolia il fallait yo moko papa o assumer responsabilité na yo éduquer mwana. Et senga ke nona kende vacances na France. Na kena rejoindre famille. L'état na suivre ba démarche nga ya mukanda. Na landela pe éducation mwana ezo un peu temps. Vu que la France qu'on a un peu dire quoi pour le management, fallait vraiment pour mon manager bani ba on va à partir à bas âge de l'école et ça qui un peu passé quoi. Yango esenga ki non, na préféré qui tamie na moment za ina ngoya choc. Na préféré non na suivre éducation, na ça peut être enfant dans la famille. Donc na ça être enfant dans la famille c'est toujours za qui déplacement voyage. Merci. Yango esenga ki non avant dans la famille, tant la pendele kaki après na ça hyper éducation nga bien. Na monaki bon HP et pour ça mon ndambo yango bon c'est mieux na arrêter na suivre bilo mususu. Voilà, avant tokota na bilo mususu comme ko sala lelo to bo comment sala na nini okoma nani en fait dans toute question de va na lemba nyonso de bazaba wataleza mabele na toyoka ke Jeff tutwa na ce que otika bale c'est parce que baba tuboyoka na ba bazaya ko simba ba matela ka en fait. Okoma ka engraver bango ndeka ba matela ko nde ba beka kenda ko finayo lelo ba cop kuna izayo simba sute ba championnat kuna place to leka simba sute même bato likolo to loba o pesa ba mu Congo yango te o te fine na zonga na ndenge zala kaka yebisa biso après to leka na biso question il faut la clair question na comprendre na on menga pe na tout na question ba matela nga wapi parce que je ne sais pas nga na beta balé ça sur le terrain est-ce que ba matela nga wapi je sais pas il faut la clair non na question non. Avant de répondre, voilà, puisque ça calme qui n'est pas le masano to la vérité. Ba tuna alemba ba vena alemba ba solo la ka pa gangi, ba solo la pa gangi pa ya ndenge zala kaka so cop ye ba cheyo okay mais tant timbeli na mbongo comme mona lokwa yo mo sela bango. Ngana ya na sela bona pesa sa magam na ngate to kabola bala to pesa ka bwe. Ngai batu baebi ngai baebi même la vite ba ebinga bando benga ku pasteur nga même la sapata nga tiko beta ba la kisité donc na loba yango trop na ya vita yango ne bandeli nanga na lisa ko que non peut-être ezaki moment mo grâce mon nzamba fungule kati nanga na ya vita mona muke nazalaka les 16 joueurs au Outi Park aena ASV Club na beto na stadité nyonso génération na auto yaka bango nyonso beto na stade. Dans les 16 joueurs au Outi Park direct na FA Club et les 16 joueurs au FA Club au comité titulaire. La titulaire au kuta mayanga ba ku recevoir mais au s'imposer comme titulaire. Ezaki cité Zanzambe pourquoi? Parce que vinanga cha Nzambe liboso. D'abord pour moi je parle tout le temps. Qui Nzambe pour moi c'est l'entraînement. Quand tu es sérieux na onde ko futa. Na chaka sérieux na ebelo ni na luka. Donc, c'est rien de sougar dans le club, partout dans les cas, c'est pareil. Et on a bien avec club, on a même pasteur. Quand on a fait club, on a besoin de 5 journées direct sélectionner l'équipe nationale. na équipe na biso na malembe na place de lingeli susute équipe raté wibi bandi bo bazoko ko beta premier mi-temps komita bazo kana te biso to bandi kuna la na sima bako bitumba obe mina ka tena mbongo moi si mais no gagner malidi de ntina terrain